en live. Nalandako na Facebook. Peuple de Dieu, suivez cette vidéo réelle, sans triquer, c'est un vidéo réel, s'il vous plaît, suivez. Oui, bonsoir papa Nanga Zitili. Nalandako na Facebook. Ngai petite sœur Adèle. Liboso Facebook nanga liboso komo nango ezalaka Adèle Israël. Facebook wane kangama muninga nanga mobwe na WhatsApp atindela ngai video mobwe bana mo bazo sala ba bêtise. Nalingaki na signaler population na tiango na Facebook nzo ezalaki signaler. Ti Facebook nanga ezo problème na yeko fungulisa Adèle Benedict na Lukio lisusu. Nalandaka banda kala. Ndenge oloba koza medium ozo signaler bandeko na biso secret ya monde surnaturel, monde à ténèbres. Be monde spirituel marambo eleka oto yebite. Bato belé toza na samo ibakansaka nde tozo mona na monde ezabwe. Nzoka monde eza dirigé par les esprits. Ces derniers temps na partager ba vidéo belé o lakisi bazo mona ba fantôme. Na bato balali bazo zo ba par la caméra na publier en mingi na Facebook nanga. C'est réel. Papa nanga nazo linga na contacter marambo ngai leki no nazo vivre na ndaku nanga. Soko yena ndaku nanga koyoka ma ba porte etoboka ba mira ndaku etoboka. Biloko ko bunga na ndaku. Mbongo na zasu na mbongo na sakite. Ozo mona na tindelo ba relever na nga ya banki. Ba relever ya banki lobi na kena poste na ngina 700 € na livret A. Na futi 350 € ya loyer na tiki mbongo tikali. Ozo mona na relever ba lobi solde. Lelo na tongo na consulter compte papa mbongo ebungi na compte. Et tika ra tracité des mots ya c'est vraiment réel. Arotike lo tracité. Je suis un médium de Dieu. Ta banque à zone c'est rien. Au moment mbongo limo ka bo sans trace. Ato bengi ba conseil ba otala bo trace exacte. Ezamba la liboso te papa na banaka na zone ngana lukayo na za même na ba vidéo ya preuve. Atumba biso ndaku. Au moment mesa na télévision na zoti lo ba vidéo tout. Mesa télévision toboka muta tebola ngo démon. Ba canapé to lala to lamuka ba canapé ba kata na mbeli. Papa mutakata ngo démon. O batamokili ba benga esprit mais esprit ya mutu soki esprit mais canapé na tongo bakati na mbeli. Na kokata ya mukete ya munene penza mutu pena kati canapé ya kwiri ya boto ebi ba kwiri ya bit. Tozala na Paris boyi ba kiti ya bit ezala ba kwira makasi. Bakata pena. Mesa télévision toboka na akuta parfois ba wese mutasumbeli nga na wese demo asumbi na toilette bana nyoso na classe. Ndamoko na kitina gesa ba course. Atlekisi mai te donga tkel ko modi nga pati ani na c'est réel. Na ba vidéo vitrine bilo anda ko ba okase no tin lo quelques vitrine nazo ngolo bela mama nga na Facebook na yo obomba identité nga me lobela ngo nazo Canada na lobela ngo mais papa na ntango zo lobela bilo ko ezalaka mahel Vous allez voir. Zalaka mahel nzamba batela romi ba démon bazaba démon très méchant. Zalaka mahel papa na ntango zo partager bilo ko ndingo na ko lala sans autant la Bible était faut prier rapena mingi. Je suis un médium. Marambo na landaki vidéo mo cho priol bi oyeba marambo bana kala mo banga ka batu robengo ndo. Homme de nuit. Batu ba rondi mate wi ngape na banga ko bimisa biloko boye. Batu bele ba mona nga na ndoki. Na bandi ko vivre biloko papa na banda fin banda depuis 2015. Depuis 2015 na bana ko mona ba mystique. Alléluia. Ba kiti ko kata na biloko bunga mbongo ko bunga na debi na no compateti na compagne. Ba longola nga na musala na ndo sala femme de chambre na Sofitel. Balongola na musala ka ndenge na ndako za tina musala na ngo ko fouiller biloko ba client biloko ko bunga voire même ba 5000 $ à chino na chambre à client na femme de chambre na osa na Sofitel 5 étoiles de moi fouiller rolo ba biloko boyende papa nazo yeba ke demo mutazo zwango ka ndinga sala nga na ndako mo rolo bandeni bato ba mono za folle bato ba mono za mutaliboma Ça c'est réel. mais naza nazo lo ba réalité ka ndingo koma kike marambo yebi ngo banda kala mo banda ko banga ono kansa bato ba bengo ndoki makambo yo mona papa nanga jitilinga pe na mona ngo ya wana linga kitoza na contact yo nanga na lingo lobela makambo nanga ona site na lobela ngo na Facebook na lo ba bato bele balanda yo to condamner ba acte yo bomba identité nanga me lobela ngo nazoti lona ba video zo mona ninga panzanga vitrine na salon ya kosumbana na otala we na we muso na kuta sumbinga kaka na zana ngo na otala ngo na ba WhatsApp nazoti ndelo ba video Peuple de Dieu Biblia ngo de la femme. bomba ngote
tala kindoki nazo vivre papa na ngai compte bancaire lobi na tiki 300 et quelques euros na futa EDF na tala lelo compte vide etkelinga 36 euros sans trace voire même banque azo bisela ngai te azo kana ko bomanga parfois zo même voix des mois zo lobo bika te okufa ozo même voix des mois zo loba na matoni nanga so oza na nzamba malonga to sambela malonga to samba bible to ko banga même goza yo mona nda to kabona mbali na mobile to kabona mona kotaki na groupe mobile kenda parce que na début makambo na zo banga ko yebisa mobile nanga ti mobile nanga kena na yebi seta yebi musu mais les réalités penza yebité ayebi les réalités biloko te na minto mobile nanga kenda na kima même chambre nanga na mola na chambre ban à cause de démon oyo akomisi ndako nanga honte sina kena na la police na futa kenda ko za honte na kenda ko sala main courante ti lelo de moi zo tikaka te moi zo loba pena na zo yoka yeke na kobika te na sale loko te papa na tambula na banganga te na boma mutu te ka mutema mabe sorcellerie ya famille pété famille moto yebana na bango bango nde ba osala biso boy to bande ko direct te zala mayele papa na landa voje oyo pesa nga suite na otin lo quelques vidéos ota la réalité qui ndoki nga na vivre ya démon mamba osala nga. Peuple de Dieu, Satan travaille. Satan travaille. Je parle que la vérité. Je suis un médium. J'ai un don. Il y a mis sous mes au monde. Suivez. Vidéo réelle. Cette sœur. Dans les vides. Vitrine banate. Satan menace le peuple de Dieu. Satan pour menacer notre sœur. Peuple de Dieu. Suivez. C'est vidéo réelle sans triquer. Elle-même qui m'a envoyé, elle a filmé son peuple de Dieu, c'est incroyable. Satan menace. Quand c'est comme ça, il faut chercher des médiums ou des pasteurs, des bons pasteurs, peuple de Dieu, pour prier ensemble. Suivez. Dans le vide, démons et esprits humains. Diable menace notre soeur en live, peuple de Dieu. Vous voyez? Nazaki na contrat musala bominga musala nazaki na mukanda 10 ans résident en France bominga résident lelo libala na mobali toyoka te mobali nanga lobisa nga te mobali nanga adresser parole te soki afungoli munoko ka ko finga soki ko finga ngai te mobali nanga ko pisanga ta bonjour te soki ka fungoli munoko ko finga kaka so finga nde fungoli mobali nanga munoko botal nanga likambo vraiment botal nanga likambo vous voyez on a zo vivre na France. Comment diable travaille? Sorcellerie, molimo kindoki. Alandanga na France, bota ninga zo bibisa biloko ndako. Problème ya boye. Il faut Luka ba médium, biso ba médium. Batu ya miso. Luka biso très très vite.